na solo na ba konzi Jantini Ngobila zo sala nini Jantini Ngobila ba gouverner ba beaucoup mestre wana nyonso ba beaucoup mestre hein Kinshasa apamba bazo koka biso ne koleka wapi nzele za wapi tala nzela ngiringiri tala nzela ya malweka tala nzela kintsuka pompage tala na DGC kuna soki tolobi Katanga tolobi Kisangani tolobi Mbujima botala nzela ya ba province nenge zali soki tokomo tala siko ba province mususu a part province moko oyo sala fierté ya ba congolais et pas Richard Mouyej Manguez ya mote mingi bandeko balandi ya émission Globa Vérité émission oyo tolobaka vérité simplement vérité a une émission oyo soki bomoni ngai ndeko na bino air zumba yo boy na yesu sous devant ba poste télévision ya bino topé na yena ba téléphone na bino topé bisika nyonso bozali o ngai na kotaka sans invitation nazalaka na invitation te mena yaka na banda kuna bino te na yaka bisika nyonso o bino nyonso bozali émission lelo vraiment na ye kolobela pe kotala sumakamu o eza koleka na Congo mboka na biso Congo tolingi yango mingi me bato baza na Congo nde balingi Congo te avant na banda émission na biso ya lelo vraiment na pesi mbote na ba nyonso oyo balinga ngai topé ba nyonso oyo basabona na Sheraton télévision po bayoka ba nouvelle bayoka ba message bayoka makamoto memelaka bango ya bien na émission to solola pona vérité émission oyo toza koloba vérité simplement vérité na émission oyo na pesi mbote na Mohamed Moleka le seigneur de la ville na pesi mbote le sous na Alex Moulimbi hein mokonzi mboka prince Sassa le sénateur à vie na pesi mbote na Materam 16 kilo ya Jobour le général Kifkakesa na moni sous les grands couturiers na kuzu couturiers zola di sabatu makasi na mboka oyo na moni Dieluka papa na Jordi na moni sur les grands couturiers Christian Sai hein Christian Sai o akangi jone subu o pe na pesi mbote sans oublier Pompon Miyake oyo ya Cape Town na moni sous Berli Bea na kati na Afrique du Sud na kati ya Lumbashi vraiment na koloba nini awa na ina kanda pe na méchant na koloba suma kamozo le kanamboka na biso Kinshasa komi bosoto Kinshasa komi bosoto Kinshasa komi salité même na série ya Kimbuta Kinshasa dans la salité boité tout le monde qui Kimbuta ça 10 ans tout le monde 10 ans mais tant la bande qui tant qui bokonzi ya ko gérer ville à Kinshasa dans la salité boité Kinshasa est comme salité partout bisika nyonso ko tambola okoyoka sonina na kele ya kovana na Kinshasa Tosana bato ebele bazoko bima bamboka libana aye Kinshasa boye bana maladi bana baboy ngungi nzinzi siko le président Fachi régime oya déjà une année 2 ans yango tozokende Kinshasa salité boye pona nini banzela bazobongisa te ba projet nyonso tope makamu nyonso ya président na biso Fachi ezo suka na nzela elingi koloba nini eza nini yango makamu nyonso to monaki ba saut de mouton lelo tolobelaka yango lisusu te tolobelaka saut de mouton te to mona ba place ba secret ko ba manzanza wana etikala nango vide misale sama lisusu te ba maison fabriquée ekenda wapi to mona yango suba lobelaka yango lisusu te Kinshasa est comme salité botala na kalamu botala bongolo avenue bongolo botala bongolo ndenge komi po ya bongolo to mona ngata la régime ya Kabila ata ebane ko sala na ba kokoso me babane ko bongisa yango depuis président Fachi bache Jantini Ngobila bache ye gouverneur ba vota ki ba député provincial ba vota ki ti lelo Jantini Ngobila zo sala nini kini bopeto mbonga kini bopeto ezobi mezo kenda wapi tozo mona Kinshasa salité tala bongolo ndenge komi otali Mariano tala ndenge za otali okena Gambela tala Gambela ndenge komi ok na balemba ok na bakise sukutu toko kolobate banjili kuna bangiringiri bakimbatseke bamasina ko tokoloba ndenge nyini victoire biso to bi victoire rompe victoire etikala ko dindate victoire ezodina botela mo elema wana
victoire rond-point oyo et ça la combo congolais nyonso na to mo pe nyonso ayaka na victoire centre ya Kinshasa victoire ekomi kodinda mai mbula soka beti victoire edindi tomone yango nulle part na régime moko tolo baka pe vérité Gentini Ngobila do sala nini kini bopeto yango eza slogan kaka to nini Gentini Ngobila musala na ye kokene ko inaugurer kaka okokene inaugurer place moko be musala zo salema après musale mité talanzelo président Fachi auto talanzela wana mbongo ebimi talanzela wana nde basali nzela moko hein Fachi beton tolo ba Fachi beton tolo ba Fachi nini peut-être tolo bi Fachi seri nini ba bakangi biso. Nous sommes des Congolais. Tous on a besoin de cannabis c'est bonga. Émission auto solo là. Tout ça là on peut tout solo là ba Congolais. L'on a boy ko mbaba paye ko mbaba invité ngai moko na solo là on a peuple. Na solo là na ba konzi. Gentini Ngobila zo sala nini Gentini Ngobila. Ba gouverner ba beaucoup mestre wana nyonso, ba beaucoup mestre. Hein? Kinshasa ya pamba bazo koka yango te. Soki tolobi Katanga, tolobi Kisangani, tolobi Mbujima, ibotala nzela, ya ba province nenge zali. Soki tokomo tala siko ba province mususu. A part province moko oyo la fierté ya ba Congolais et pas Richard Mouyej, Manguez. Na lola bakuna. Les seules provinces oyo les Congolais ba Congolais nyonso ba fier nango province et dans le néant. Province fabriquée par Joseph Kabila, province Oyasika. Ok, et ça honneur ya ba Congolais. Tout ce monde là sud-africain, ake na luala ba ake kuna tanga zonga bi oh your country is nice. I was there by the luala ba. I see your country is nice, very clean. Siko very clean nango ba koloba na Kinshasa siko ba very dirty. Huh? Why are you from Kinshasa? Kinshasa is dirty place. Gentini Ngobila Fachi. Mais il faut quand même qu'on suspende un peu le gouverneur. Et il y a une coalition de FCC cash gouverneur il y a FCC ça salate toroti quelqu'un enfin na ngwende wana. Non. Ba député provinciaux. Bosa wana bosa musala bo mo na gouverneur okokate. Bodoti kaye. Vu la Kinshasa salité. Ma famille belé bazo lungu en Afrique du Sud awa. Bazo kende Kinshasa salité. Vraiment ils ont pas si mingi. Makamba ba passeport oh tu tolobaki mama ba passeport. Jusqu'à aujourd'hui mama ba passeport suspend dans les sous. Comment la biso to solo ba wapi? Tozo tolo ba wapi mama passeport ngo zongela yango na ko sala mission moko uniquement pour na ko yamba mutu moko potolo mama ba passeport oyo. Toloba nini pona Congo to solo la nini pona Congo toloba nini pona Congo vérité ya Congo eza wapi vérité ya Congo ezaki pa Kasavugu vérité ya Congo ezaki pa Mobutu vérité ya Congo ezaki pa Laurent Désiré Kabila vérité ya Congo ezaki pa Joseph Kabila to vérité ya Congo eza pa Fachi Beton soki bomoni na lobby boy parce que eza pasi toujours vivre dans les bandes à paix. Toujours moi na pays, mais moi j'étais à Zambie. C'est ok na Zambie vraiment. Very nice, good. Ok Mozambique a pays moko ba oti na guerre, ba oti na ba kambebe tela Mozambique ne bazo tongango. À béton. Ok na Swaziland, j'étais à Madagascar. Hôtel Madagascar nenge sali. J'étais à Kenya, j'étais à Kenya. À Tanzanie. Ozomona ba country na bango is very nice, very good. Country na biso Congo mon pays. Capitale ya Congo eza wapi? Président Fachi Beton. Hein? To ba beton wana eza ya beton ba lekisi zelu teza beton eza cimenté mamakasi. Vraiment, tous a dessiné un comportement où ils ont les dirigeants na biso na Congo. Ba dirigeants na biso ba lingi bisote. Hein? FCC cash et ba lingi Congo te. Coalition Koufa.
Ngako no senga kutu nanu ceux qui ba monique président Honoré Joseph Kabila tika na yo nanu a diriger alors total à ceux qui résultat aux nini. Peuple congolais zo kufa na est, peuple congolais azana nzala, peuple congolais liaka bien te, peuple congolais la taka bien te, peuple congolais tambola ka bien te. Fati aina babisi ne koleka wapi nzele za wapi. Tala nzela ngiringiri, tala nzela ya malweka, tala nzela kintsuka pompage. Tala na DGC kuna. Tala na bongolo. Tala victoire. Babisi ne ko sala victoire na victoire nenge Tony Mabulubo, na victoire nenge zo dinda bongo. Jatini ngobilaki ko bongisa victoire wana. Avant ko bongisa nzela, il faut ko tala na nzela terrassé. Le seul pays en Afrique où tout le monde a terrassé eza komona na eza Congo. Autant na pays on a tangi ba kombo, on a terrassé te. Eza ba idéologie akala o bazo tonga ba terrassé zo mona na non. Terrassé eza na C. Terrassé wana tonga eza na C, ba osala bongo point ni pona ko éviter ba chasser ba bidon et kotara na kati. Alors bozi terrassé botiki yango polele. Gouverneur Paye a inauguré. Président de la République a inauguré avant na poto. Non, ils ont bongoté. Terrasse et fait à la place et ça va batongi terrasse et bomba minacé. Bachango ba bétonné yango, batike ba espace, batike ba cage oyo salité et kotara na terrasse té. Le seul pays où ils ont ba terrasse et zomona na eza Congo. Vraiment. Tokoloba kaka vérité pour ya Congo tokolemba te. Ata basali ndenge ni tokoloba vérité. Maman Olive Lembe ba action bane ko sale ke wapi? Ba action ke wapi? Maman Denise a condition mai to ndenge nini? Maman Olive bane ba action bien e bandeli ah Olembi na yo to ndenge nini? Pour maman Denise sala ne ba action bien te. Pour na Congo. Peuple congolais a kufa bilanga. Peuple congolais a besoin de kolia bilanga. Tout ça ma belé ya Congo munene tolia ka fufa Zambie. Tala pays muke le roi Zambie nyoko la biso na fufu. C'était votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe on a émission na bino loba vérité. Émission oyo loba vérité na sali yango pona ko loba kaka vérité à Congo. Pote soki na lobby vérité te pe soki na lobby vérité te Congo na biso ko kende wapi ba ko tia biso wapi ba sud africain ba so ko boma ba congolais ambassadeur na biso innocent. Master, ozotambola ko buka na boye po nini? Aya na otizando pona somba forme me ba yibi ngambo. Me ba yibi yo mbongo po yo moko lingi. Na ndenge nini ngamona lingi? Me oui, nga na tambola su na mbongo te. Ah bon? Na kota la susu wenze te. Ah master. Na koma ko somba biloko na nga na trotrapide.com. Trotrapide.com. Ndeni ni lisusu. Wenze na kacha chombo yaya. Na ndenge nini? Kaka na chombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trotrapide.com. Olingo somba lopango. Olingo somba mutuka. Olingo somba ba forme nyonso za nango posa okokuta yango na trop rapide. Ah bon? Mais na ko sala ndenge nini pona somba biloko na trop rapide? Ah master, na kati ya trop rapide vendeur nyonso atia ba coordonnées na ye téléphonique. Il suffit kaka osepela na eloko obengi na numéro oyo batie wana bokutani na vendeur opesi mbongo apesi yo biloko na yo sans problème ni plaignant. Ah master, yo faut zala kaka. Pour trotrapide.com, c'est plus que rapide. Samedi na ozonga nani semaine prochaine na ozonga pour l'ambassadeur na biso na tano ba passeport ndenge ndete oza photo lobela yango pe congolais en Afrique d'ici azo kufa lokola soso lokola ne ba somba ka soso ba ke ba sombi soso ya bomoi na wenze ba bakangi kingo ba kati. Merci beaucoup vraiment na pesi mbote na baignon so balinga ngai vraiment Mohamed Moleka le seigneur de la ville na zangi sarayote vraiment Shérif Osonga ozalara toujours wana mon boss vraiment na Kuzu le grand couturier na pesi mbote le sous général Kif Kakesa mon vieux mon papa yozalara bongo maman nanga maman botanga maman Christine Tafazari Teddy Lumbu na Paris na pesi sous merveille
napesi Joël Amunaso, napesi bandeko nyonso balinganga Christian Sai, DJ Luka papa na Jordi, vraiment Pompo Miyake o abiso à Cape Town, namoni susu Berli Bea na Lumbashi les grands douaniers vraiment, napesi ba nyonso staff na ngai tout Christian le grand réalisateur vraiment, napesi ba lobi na Lumbashi vraiment na Lumbashi eza na levé Bokechu hôtel Lumbashi, balobi hôtel Lumbashi na 30 juin wana babi na aéroport pe restaurant du 30 juin ezawana pardon na aéroport babi restaurant Lubumbashi pe ezawana to soutenir ba congolais oyo bazo sala le président Mabiala azawana vraiment azo sala maramunyo so vraiment na Lubumbashi pas ces amoko babi Kiri Sumbiri Tekiri vraiment bamasa nanga tout DM l'international sans oublier mon confrère Yannick Wenge bamasa nanga tout vraiment la belle fille vraiment moi c'est kitoko faïda kapinga mania moi na maman Thérèse na pesi le porte-parole international Masamba mobala leginta banagu oya ngaya zalaka moko Omiebi, Oyebi, Faïda Kapinga Mania, Bandeko Nyonso Balinga Ngai, vraiment. Abonnez-vous massivement sur Sheraton Télévision, vous ne serez pas déçus. C'est le goal à l'Eraïs, top class, Mama Kabibi, Manager Babi Siro. Restez toujours pensé sur Sheraton Télévision. Le